Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ce que je ne comprends pas, c'est ceci. Lundi, vous êtes à l'église. Mardi, vous êtes à l'église. Mercredi, vous êtes à l'église. Jeudi, vous êtes à l'église. Vendredi, vous êtes à l'église. Samedi, vous êtes à l'église. Et dimanche, vous êtes à l'église. Et lorsque vous allez à l'église, un seul message est le même qui revient à tout moment. Nzambako Sala, Dieu va faire. Mais Dieu va faire. Je ne comprends plus rien. Un pays qui n'a pas d'hôpitaux. Un pays qui n'a pas des entreprises. Un pays qui n'a pas de structure. Un pays qui ne se développe pas. Un pays qui est mort, complètement mort. Un pays où dans tous les secteurs rien n'évolue. Mais vous avez dans la mentalité, dans la culture et dans ce qu'on a inculqué au peuple, ce langage, Nzambako Sala, Dieu va faire. Naye lisusu na ndenge na expliquer kibino oyo tolobaki ko za la stratégie pour na kosilisa bitumba ya Est. Il ne faudrait pas que tofanda toyebaka te ke mokili ya Nzambe za ko fonctionner ndenge nini. Par exemple, nayokaki bato mosusu bazoloba yo zo sakana makambo zoloba ezani no sana mutu te na bite na sana ngoma peka yango mutu yango. Il ne faudrait pas commencer à dire ya ko lancer responsabilité nyonso na maboko ya Nzambe parce que Nzambe apesi mutu makambo nyonso apesi ye. So zana nzala lamba biloko lia. Biloko kolia soke zate loka musala osala bafuta yo osomba olia. Na oyo tali que les gens ne comprennent mingi na mon net va comprendre que le président de la République était tango sala ki discours na stade. Ce n'est pas à dire que seulement la prière suffit pour que tout ça là makamyo se landi faux. Vous ne l'avez pas bien compris. Il est venu amorcer un combat spirituel qui n'a rien à voir avec le physique. Dans la même Bible, il est écrit qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Cela veut dire quoi? Parce que mingi tomoni bato bazola la permanence na église. Yangwana na félicita ka pasteur Mukuna. Abengana ba garçon nyonso lobi boza ko sala nini awa. Quitter, partez. Bazalaki ko seko yebi façon ya ye ko solola wana frère uza ko sala nini awa. Oh, na fandi awa Nzambe ayebisa kingai na kota 40 jours na prier a frère Lungwa ke zonga nda kufanda wa 40 jours ko ogomi Yesu kenda kuruka musaleji. Alors bazomona bazoseka bakanisi ayebi bonzambe te parce que na yoka ka babandiko critiquer ye que mosali nini ya Nzambe azoloka na bato bana na kati après na église. Non, le président Félix quand il a fait un discours, il y a quatre prières et salama qui na stade, c'était pour nous amener au travail maintenant. C'était pour nous amener au véritable amour. C'était ça. Dieu ne viendra pas faire le travail à notre place. Dieu, c'est quand nous l'appelons, il trouve que réellement nous sommes en train de travailler, il nous assiste. Quand il nous envoie la force, il nous donne l'intelligence. Dieu viendra aussi voir si réellement nous sommes en train de nous battre. C'est quand il lève les esprits pour combattre aux côtés de nous. C'est ainsi ce qu'on l'a dit dans la Bible. Batu oyo bazalaki oyo bote ya kalelo ke bayebi Nzambe. Tango bazalaki kokende guerre, bazalaki kokende maboko pamba te. Bazalaki na bibundeli. Bazalaki kokende na Bible te, basumbaki minduki. Baebisi Nzambe biso toke kobunda. Oyo ya Congo tokomi kokanisa que nous allons croiser le bras et Dieu est là, il donne tout. Voilà pourquoi nazomona bato ebele bakufi na koluka kaka audience na mona président Félix, na mona président Félix, na mona oke koyebisa ye nini. Parce que ba mesana ki na tango ya Mobutu, so okutani na Mobutu mbongo ezaki kobima. Na tango Laurent Désiré Kabila, soko kutani na ye mbongo ezali kobima te, ba inaka ye na bato.
na tango Joseph okutani na mbongo ebimi yango babetelaki maboko. Maintenant, Awa Félix ne vient pas vous distribuer l'argent. Il vient vous apprendre à travailler. Nous allons chercher l'argent ensemble. Yango wana mutu na isika azali. Soki okata kabilanga Simba Congo, ozo kata bilanga nde ozo sambela. Makambo oyo batu baza kolala na permanence. Yango naza kotelemela ngai. Nyonso eza kosalema wapi na église ya réveil. Nde balala kalalaka di lundi à dimanche bazola na église mutu soka lali na église ya bimi na tongo musala nini ya malonga ko sala. Réfléchissons bandeko. Tous les autres qui nous suivent baza ko diaboliser biso na matin na bango na église. Oh, tout ça, d'ailleurs ils sont mauvais, d'ailleurs c'est ceci. Na ligina pesa bino eloko moko. Ce que nous imaginons, un pasteur, azalaki kote ya eloko, alobinini. Vous allez devenir ce que vous avez projeté. C'est-à-dire, mutu, yemoko, amisa la casa landenge wana. Pourquoi il a prêché ça? Il a prêché parce que beaucoup de gens pensent que seule la prière façonne l'homme. Non. Le travail anoblit l'homme. Yango na ebele basoki ndene église arrivé ko tambola. So balongoli musique na église arrivé ko mona batu bako diminuer. Balikaka partout no louange bazobi na musique yo bakimiza iko na cité babini yango kuna. Et donc la prière qui était faite au stade na lobaki na batu ebele bozo zango je me ko kangabino. Boke na loyenge boko kangama. Bokanisa ki yango je eza iloko munene salama ki wana. Bande konanga botala sikoyo efe zeko salema na bokonjo yo nzaba ponaki. Simon Kiangana ya bakimbangiste jamais na mona kakenda ka kotala bato. Mais lelo Simon Kiangana ke kotala Félix Tshisekedi na Oyua. C'est que ce qui a ke kotala ye eza na tina. Mais bato ebele ba eba kite ke tina yango eza nini. Toza kopesa bino idée. Atako bozwi biso ba diable boyo ke la biso mwa moke. Po bokanisi soki toye na église esika bozala ka tete wa ba diable. Il faut kaka toya esika bino bozali. FCC bato banyoko li biso awa. Na gangaka plusieurs fois. Soki bolongoli salité na ville ya Kinshasa, puissance maléfique ya batebele kokufa. J'ai insisté. Soki bobandi kolongola salité na ville ya Kinshasa, bando kebele bakosila. Puissance occulte ya batumingi na politique e kokufa. Ba operaka na salité. Makambo ebele komo kosalema ba dégâts ba ravin banini eza na groupe ya bandoki oyo baza kosala yango pour que ba compliquer travail ya Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République. Botala FCC akeki santu na ba Congo. Simon Kiangana auti nkamba ayena Kinshasa kotala Félix. Au même moment, awa nazo sala émission na uti kotala ba makesa ya grand maître Mwandesemi bazongi Kinshasa. Po Mwandesemi pe akende ki ba Congo. Likambo ezali wana. Je monoko munene za wana. Kianga ni suki bolandi maloba na ye. Aye kosolola na mokonzi ya mboka. Ke awa ba ye koluka likambo songolo tobo mayango. Yango na FCC tango ko azo utakuna azangi discours ya malonga ko pesa okomona kolia munoko bakosuka na koloba kaka coalition parce que likambo ba yela ka kende kikuna koluka ebeti poto bo comprendre tanga na lobaka makambo ya bokoko eza kindokite eza lolenge oyo nzambe azalaki kopesa bakoko na biso possibilité yako munguna
oko bundane ndenge nini ndoki oko bundane ndenge nini bakoko na biso balakisaka bango ezali bandeko atako toboyi. Lorsque nous parlons de Christ Yoshua aza koko abotami leloti. Peut-être vous, ce qui vous trouble, c'est le mot en français. Ce qui balobina en français, au kanisi, ezana bo santo. Ce qui balobina lingala, to la chiluba, la kikongo, au sepelite, et loko zo bomabiso, yangoana. Yangoana bozo kolinga, ce qui mutalobi, bokoko, ah, kindoki. Bokoko veut dire quoi? Nakala. Tozalaka kusambela nzambe lolenge nini yango nozomona ba église mususu ezoloba mukuna lobaka souvent je rentre à la foi apostolique, c'est-à-dire esaleli ya kala na église alelo ekeseni makasi, c'est pas la même chose. Deko bisika nyonso boza kokutana bandoki ya ebele batelemi po baboma eloko oyo mokonzi aza kosala. Baoyo basambelaka na lolengo ya bokoko boganga. Baoyo bazalaka na musulman boganga. Baoyo bazalaka na christianisme boganga. Balingi babebisa mboka oyo. Kindoki etelemi ya makasi. Pona nini? Soki mwana mobali oyo Félix asilisi manda na victoire na maboko tokei lipela. Tika ete nzambe bakoko ateleba. Tika ete Kristo Yoshua tango biso toza kobunda na batoyo accompagner biso. Tika ete baweyi nyonso bakufa bayoka balamuka. Parce que bitumba etelemi ya makasi. Basa koluka mwana moto bakozwa ete. Yango no monaki ko uta oye utaki Jean-Marc Kabund kuna na nkamba autaki tango azongi na mabele ya bakoko aye Kinshasa liloba moko ya bimisi kaka lelo ndio baza ko bunda nango na FCC nini koyekola konaje balobi pona nini alobi boye biloko mine nzambe asala ezalaka na mutu soki elongo nyonso mine mutu akufi ezali mabele ezali mai ezali moto eza mopepe soki koko yekola konaje na mai oko traverser mai soki yebi konaje te ekomela yo bamususu bakosala diare po mai esila bango na nzoto soki esili na nzoto ifo okufa bamususu bakobela pema soki pema ekangami eza muke na nzoto okufi bamususu moto ekomata lorsque fièvre eketi 50 ozali sute okufi bandeko ezali jeté atako nul n'est prophète chez lui mais bozalaka un peu na koyokela biso échec euti kosalema oyo FCC akendeki ki santo ezalaki réunion à stratégie te ba uti koboma yango na arrivé ya kiangara epa ya président de la République boboma yango siko libela na kati ya mboka bolongola salite bisika tu bozali bokomona bato bakolemba yango na monaki batelemeli makasi kini bopeto parce que salite wana bazalaka kuna na kati basalaka misala na bango